ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamore Zignon Soba Misana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité à Bundes. Oh maman bino la cabino toujours ma solo est bien pour essa la bino ba bien makasi. Nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance. Ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki essa la vraiment bien makasi. Bo partage ka masolo bo s'abonner na Irène Masiandoki TV boko zala jamais desi parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te bandeko bozo benga bozo pesa masolo nzamba lola apambola bino parce que tozo sala kaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie bamure na bamure nzamba pambola bandeko nyonso basabona na site oyo ba o ba partager ka ba o ba commentaka ba pesa ka ba conseil bien nzamba lola asala bino bolamu merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa na lobaka respect la femme forte Betty la patronne moi ça me bla vendenda kuna Versace to bosanité meta la brésilienne na kati ya Birmingham ya vienanga Jansi Bolanga ya meta umela meta la brésilienne merci na vie Jado Fumu ya Zélande Jado Makola ya la reine Vanille na kati ya Belgique balobi umela merci na code mboka ya Willy Musheni papa social code de mondial Willy Musheni na moni mbala moko Serge Tata Kibokolo tokendaka bongo na muto mbongo balobi na kati ya Luanda vient nga Simon Kibukidi bamurena bamurezi mama Irène Masiandoki ayaka boy na pesa ba bizu na Dona Monica balobi nganda mama Monique Dona Monica je t'aime beaucoup ya nzamba lola abatela yo bandeko nyonso bolandaka mama Irène nzamba lola asala bino bolamu yabe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai Mami la plus belle ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai umela na pesi bambote na ye moko mwasi moko ya propre balobi ser nanga Beata Lepika ya be ya umela nanu na mona be ya mabete na moni Béatrice lo kilo chérie be na kati ya Londres ya Messi fils lo kilo babe ya bazara toujours ka kitoko ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na moni ser nanga Beata Lepika mwasi ya propre ya lo
lokumu namoni Béatrice Lokilo ba béania sika bozali boumela. Merci pour la patience et fidélité maman Irani Masiendok ayaka boy pour pese langa ba bisou na Lili Mwimba ya papa Oscar na kata France. Lili Mwimba ya papa Oscar balobi umela nzamba lola asala yo bolamu. Bandeko bolandaka mama Irani Masiendoki avant na bandali solo nazo pesa ba bisou na vrai chéri na kata France. Balobi Mado Diva. Divaïka la main d'or. Mado Diva, la main d'or. Balobi umea na kati ya France. Mado Divaïka la main d'or. Bamoure na bamoure zinyo son mama Irani Masiendoki ayaka boy. Liso na eko bete la bino ezali ser moka benginga na Congo Kinshasa. Mama Irani bete liso na nga toza na problème awa. Oncle na biso awa na Kinshasa azalaki na problème makasi mais touti déjà kozongisa na poto na baki soki oncle akomika na poto mama Irene na kobenga na pesa liso po biso pe na Kinshasa awa tolandaka yo bana Kinshasa nzamba lola pambola bino bolandaka nga makasi na mona ngande bokomaka na WhatsApp ba fi nyonso bolandanga na Kinshasa nzamba lola amona bino bo pesa kanga pe masole bele bande wa Kinshasa esala kanga bien mama Irene oncle na biso ayaka Kinshasa awa azana mwasi na bana na poto mais oncle yaka mama Irani biso tu famille to bénéficier na biso pa na non compté mais oncle on se kwaza muta mobulu ya basi na Kinshasa mama Irani to comprendre raté na mwasi ni ba viva ndeni mama Irani biso te ba na biso eloko te turoka oncle na biso ya awa mama Irani biso beto ye ba kité to musa za rapé mona yebo ye ba près des semaines azai na flat pour ki parane pe na biso mingi te mama Irani turoka to vanda ba yeko benga mama biso ke grand frère na bango azu problème asali AVC awa na Kinshasa mama lobi yanga sali combien de jours banda ya sali kaka 4 jours na Kinshasa asali AVC mama Irani mama azu vertige de kwa mutaza ka ande kwa moto mama ke tie pa oncle msa sali AVC mama Irani ba kuti oncle na biso et se bandi ko déjà ba traitement ba kuti na mwasi na ye Kinshasa mutazo bato azo kengela oncle mso ndenga zobela mama tunia ye grand frère kesala AVC na ndenge nini mwasanga bio na yebite to la muka ekana tongo na flat akoti na douche aki sokola ganka na bengi asundi matin na fongoli porte na tala be akwei ya ngona benga ki bata flat ba yeko zoa to ke hôpital na ndengo bukuti ala mokibe mama bi yo zana ndeko mutu na Kinshasa bino ba sekese boza mite ya malamu te yo bimaka na ndeko bata uta ka poto ayaka awa olinga ko mona famille to ye moka loba na ngana ke pa ba famille na ete tie moka ko présenter nga na famille mama lobi moni siko ngambo ngo me mama yo zaiki na mobile na flat bino mibale eloko leki kuna to yebite ba mo grand frère se retrouver boy na kuti grand frère loboko ezo sala te munoko ya kotengama mais grand frère azoloba na tunye ya sava ningsi mto sava ngabi ozoloba bisi na oloba nzamba senga grâce na raté AVC o bon loboko abi loboko nde ya lokolo ezo salate na zu problème et puis nazo yoka ndete ozoba nazo koza musika do soko lobi fona zela mukesi mana koyoka mama Irani sala kinga bien te mama Irani mama na biso ayoki pasi ndeko nazaka ndeko mama bandiko aider ka ndeko na bandiko aider ka oncle mso magre to akabaka na ite mama Irani azali mutabasi mama na biso abengi mwasi na poto abike mobile no awa asali AVC ndenge za befwa zonga tozo luka lobi so admission hôpital to kende ba démarche a changer voyage azonga itana oyo aya kuna pa na biso na poto mboka mundele aya kozwa traitement poto ebite AVC on eza dia nini mwasi na lobika kamala mubozongisa ye mama Irene et akosala ke mama bake ko changer voyage oncle biso ifwa zonga bakata voyage et simbi na ngope fa zonga mama biso ka ko to benga passer na biso to tika voyage na maboka nzambe to meme na église basambela ya vanzonga ndeko na ye akiparane pena mama te oncle na biso wana biso kutu akipse utakipa mama te bongo biso ezaka pasi mama Irene pesa ka ba mi bel conseil mama bengi passer ba ndiko sambela oncle na biso mama sambe oncle na biso esili bake ko tika oncle na aéroport na pasteur wana ba komi na ndila pasteur binzamba zolobela yeke avant mata avion fo aloba makambo azana ngona mutema oncle abinga azala nga na makambo te ayebisi yo na mwasi no bevandeni na poto abito evaka na biso bien papa ba mike zanga te mais toza na biso bien ok problème ezate oncle pe azui vol aina epoto mama Irani pasteur wana tika yana sima mama Irani ba prier na mama makambo ekobima mutasali oncle na biso bongo eza mwasi na ye ya poto biso sko to kanisa mutasali oncle bongo eza fiyo ya Kinshasa ta mutangendo zole kisine to kama solo ndongo loba nzoka eza fiyo ya Kinshasa te mutasali bongo mwasi ya poto nzoka basi ya poto bakoma pe banganga mama siko ya bengi belle sœur na biso seme kine mwasi ya poto abisi makambo ezali awa grand frère utoko makuna ya 3 jours yambi okuti ndeni azana ndako te tanga komika na mwana biso to kende ko tike no hôpital ba kangi
ye kuna na hôpital azawa te abise o mama bongo mobala uti kishasa zongi yo kangi tike na hôpital ko benga biso te pona nini ayebisi alobi bongo ya kishasa tanga kendanga na hôpital est-ce ka benga kibino abi oboto yeba ke ngonde ni kasi moi ça c'est mta benga bisabi abino pe boyebi kaza na moi c'est kishasa bino boko pesa ndona bino conseil ta changer vie et loko nya malonga sela rabino na famille to loko nya malonga somba ta tonga po ya kishasa ka pona basi aza na hôpital benge na numéro no so akoyamba loboko mo ezo sala mama Irene to sepe ki na réponse à moi sa poto te to vandi mama lobi makamba lobi na église wa ke moi sina poto mutasali eboy e ko ekozala ya solo vu que moi sa poto ba réponse a pesinga esalinga somo ya nzoka basi ya poto ba koma banganga mama Irene boyo kalisolo makambo na mokili mama mwasi wana poto abengi camarade na bitala ba famille bazo benganga eska ke ko sa la crise kuna flat na mwasi bazo pe kwa aza no pite kuna mwana mutazo landela mama Irene camarade na lobi na bongo siko pe afisanga keso na kishasa kuna wana basi kini batie na bakisi tabasa kini wapi ebe sikanga na salaka abanzo betali solo ye moko mama Irene basi poto bakwa banganga bo partager koto mwana mbala ke ko sala AVC na Kinshasa za kina likango na flat pona ba famille bakanta msuli kango ndeto kabasa kini bata bakisi bateli eta musubi loko via stali AVC za mwasi ya poto bolanda liso ile komi na suka balobi mwasi ya poto esika sala rasala na fimo ya marocaine bolanda lisolo mobali soka ke Kishasa sala kindumba zwaka basi selon histoire nde bapesinge pa ya mwana mwasi ya Kinshasa bi mwasa noko na bango alemba noko na bango mobula basi leki makasi même bango mopna Kinshasa babi ke noko na bango la ambiance na Kinshasa mwasi na aloba alemba baswana alemba mwasi atikela oncle liberté aloba sur le côté pas oncle nyos oncle ça sala mwasi na poto atala akaka mais mwasi akoma ko souffrir ndenga zaka na biso gentil za su bongo te mwasi akoma lokwa akoma na ba pomme bela akoma dépasser siko na poto kuna sika salaka mobali tango yebisi ke nazo kende Kinshasa oncle biso ke na ke Kinshasa mwasi kende ki na mère bien te na musala ndesko collègue ne mo ya marocaine tatuna ki ozobela bi nazobela tabandi ko expliquer collègue na ye makambo elekaka na ndaku na ye nde collègue wana lobi na biso pe na communauté na biso moko pe ande ko maltraiter mwasi melelo asuka zwaka photo le pesanga nga kuna na Maroc naza na mutu asala makambo échanger mibali mitema ako changer ako zonga bando kipeka ka yo na mwana bana bolanda lisolo ipare moi sa oncle zwaka photo oncle pesa fiyo na marocaine batinda ngo na Maroc tant batina na Maroc batindela ke ba bougie balobi ba bougie le quoi oncle biso a voyager musué kaka voyager za te na ndako ya pelisa ngo na 1h du matin milingane bando bimanda ko localiser oncle biso esika so so ke kutia zaka ne sika mabe o ezake ezo tromper moi na oncle biso bako kangama na moi si ba osa rapport social bakangami o to na ki bat bakanga balingi ko kabwana te mwasi alobi to sala ngo poso ka zape mobula miba ya basa ko kangama ko sambwa akolapa kotika kindumba nzoka nde epa ya oncle biloko batina wa buji fale sala effet bakanga na mwasi Kishasa effet sala mibit lokola kake na tongo si balala kina mwasi ba sisi kake ke kozola oncle ya biso na toilette oncle akwei mama Irene makambo ebimi camarade na lobi ti mobali na sali AVC bela muta mobali wana va na kiti ezande po kendo simba biloko ba Marocain bien mama bakanga mapana moi somba la sebongo na télévision na Kishasa asambwa po alapa kindumba mama Irene mbala mo camarade na ba camarade ya poto na kisongi abandi ko luka batu bayebi oncle na biso ake okuta na cousine na biso abeteli cousine so cousine na bengi mama biso na Kinshasa bitala ndebo moni oncle azana hôpital azobela mwasi naza misala mabenga kuna préférence zonga suku na te tala boye makambo ebimi mama Irene yoka basi ya poto banganga oncle biso asali AVC biso croyant que fille ya Kishasa tamsa kendozo ba kisi pa bebisa vie oncle nzoka mwasi na poto mutanda osimba kisi pa collègue na musala ya marocaine basala rane kuna na France mama Irene pesa basi ya poto conseil oncle biso mbinga mobali mama Irene oncle munoko tenga mi loboko baby azobenda lokolo chance kutu mémoire ezanano posoka perdre sous mémoire ngoza la passe mama Irene sko papa bana nae akomi ne tawa na mama Irene oncle pola taka basket fo balati sai oncle pola ta pantalon kaka yemo kuzo oncle ta 10 minutes ata 15 minutes pona kota kaliko na pantalon fo bo aider kaka mama Irene oncle tane échanger mutasali ebungiza mama ya bana nae azwaki kisi pa marocaine moko mama Irene pesa basi ya poto conseil soki libala ezo simba te malamu boka bwana mama Irene poani ko bebisa papa bana tina niveau oyo ngape munoko elalaka te anga pesi batobo na ebise yaya balobaki bien bourgeois na bapelisi yango na butu selon nganga na bango Maroc
milingane bando pele banda ko localiser mobali. Ceux qui ne comprendront bien, ceux qui écoutent sika mabe, qui ba osala rapport na mwasi ba okangama. Ba pelisaka bougie na 1h du matin. Musale o kati pongo pelisaka bougie pona mobali. Yo boson le kano na pongi ya. Ba kisi mso da koluka. Ozwi kisi pona mobali. Ngape na ebisi ndeko nga bisko milinga ntango ba pelisika na 1h wana. E bandi ko localiser. Ceux qui écoutent qui oncle la bien église. Angazwa AVCT. Alinga ko zwango te. Mabe ekuti oncle bino likola mutala kazo tumba nyama. Te mama ikandi bonga atakuta tema likola mutala kake ko sokola se asala kyango kaka. O monite ke milinga neke ko zule na douche. Ye pa tumba ke wana minuit ange ko na 6h soki 7h na ndenge nini. Fala ko ya kaka na minuit. Yango maloba batamukileza ya nzambe te. Na yeko pesa conseil na lisolo yo bandeko na nga pona ko yebisa ba mama. Soki boanda ko sala ba kisi pona mibali ba sala batika kindumba bo décevoir nzamba lola makasi. Conseil na ko pesa bino yangwana. Mama ozana bana mobala za mobulu okende kozwa kisi na Maroc tala kisi ba ki mobali ba okangana na mwasi a osambwa selon ka kosambwa na Kinshasa ba kolakse na tezonde ba lakse ki couple mo ekufaka miko eleki kuna na Kinshasa yo kanise ba kolakse ki ba kangami na mwasi tala ndenge kisi ngeke ko sali kambo elingi ole ba kangama mobala ke sala AVC omoni ke mutu azaka mutu nzambe ndaleki likona si ba mama conseil gratuit na ebi ke bo souffrir mina mambolingo meloko eleki tika ezate ko décevoir nzambe to bebisa relation na nzambe pona mobali okay simba kisi pona mobali ndeko nanga kisi ozo tumba biloko na ndako milinga nezo localiser mobali sika zali milimo wane koko tape bana na ndako ndeko nanga mwasi mamo ya poto talo fingisi basi ya poto banganga oui zuwa ezalaka pasi ezali ba episoki ba kokanga mana mwasi so ba sa rapport sexuel pona mobali akoyoka soni tanga kusambwa akotika metala sikone place sambwa tika akomi paralysé na hebitesko okubwaka eto okovanda ini tawana parce que loko bando sela zuwa ba paralysé za moma pe ebomi sous 3e lokolo siko seni fallait kutubo yango ke ko sala vie na nzambe yemoko apinere na misalane oloko mana culpabilité ya vie na bana bayeba ki papa sali AVC pour mama tasela ke kisi na bana bakwa ko yinayo epesi pasi papa ya mutu aza papa mutu ba mama tant to sala mibali mabe to yeba ke bana bango bazomona biso papa ya mutu aza papa ya mutu surtout bana basi na poto balinga baje na batata na bango te to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt na pesi bandeko nyonso basi conseil ozana libala mobala zo sala kindumba na etika ya sala vie na ye kozwa kutu dete na te na kisi na simba kisi tala niveau mwasa komi na niveau atumbaka babuji euti Maroc na kati ya ndako milinga wane kenda ko localiser esika mobala zali eza déjà milibo mabeza kibonganga sko tang ezo bimeke ko localiser esika mobala zali boni ezo kota bana na kati ya ndako to banga nzambe eza lisolo ya pasi ndeko na biso apesinga na Kinshasa aza ndeko na biso alandakanga lisolo ekutami na famille na oncle na isa zonga ki na poto mais akomi paralysé oncle ne aza na France bandeko nanga to banga nzambe misika misalo to kenda ko sala to sala kaka na ba collègue to yeba ni mitema te tala collègue azo pesa mutu deke na Maroc basala kisi wana seke na musala pese ke musala ba kisi ne po déjà yeba adresse nganga seke sia kenda kuna tokeba pe na baninga to sana ba yonto za kamena biloko kolia na biso na biloko komela po collègue azo de yaki nganga moko za kana mboka na biso na kobenga seke za na contact na nganga seke batana ba photo na WhatsApp yo muto ke za nganga na telefone yaki ndoki seke ba baninga ponga so to coopérater no na telefone ngi zati donc si mtada na numéro nganga na telefone seke ba sola seke ba coopéraka to banga nzambe pambola bino bandeko nyonso wandaka mama Irene bo benga biso ba témoignage masolo to beta mbula sika ekosala biso bien kolo esumasi abomba bino soki mwana motazongi te tokutani mbala simala na lobi bisou bye bye. Oui, bah comment on doit fils fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, merci. C'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Et ça, alors, on a la scène, on a la deuxième fois, fils fashion. Yango quand même na monyo esenga ki makasi kota rapta taltenisa la faute non le passe la commission de bien makasi bonjour ça va soyez le bienvenu merci beaucoup et na tous les vidéos bana na scène na bino luka fils
fashion eteka biloko ya kalite lokisanga na bino mosika ebanda na europe donc na twin tanti mona asalakisi ngai wana ekomata mpona ebanda blonde apesa na adresse na bino. Bienvenue. Ah, dans la boutique lingerie Fils Fashion. Dans en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans à niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pour ce aider. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de